Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Est-ce que ça va chez vous, mes amours, les abonnés de Bibiche Mbombo officiel? Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas surtout de liker, commenter, partager, sans oublier la cloche de notification. Une fois que je vais poster une vidéo, vous serez avertis. Merci en tout cas. La confiance au Bopé Sabiso, n'andenge bozo s'abonner, vous partagez massivement, abonnez-vous, partagez nos vidéos et ça la biso vrai kitoko. Merci à tout le monde qui m'aime bien. Merci à mon Dieu tout-puissant de m'avoir donné le souffle de vie. Yo soko pesi nzambe na merci pour cette journée. Ça les faut pesi nzambe merci parce que ming bazol lata souffle de vie oyo baza en bonne santé mais yo nzamba batelio juste un merci. Une seconde car pesi nzambe merci, c'est très important. Alors toujours dans la nouvelle, il y a Séguin Mignon, Tikoti Kabiso, que son âme repose en paix. Papa chéri, à sa ligne so oyo, mutu akokaki kosala, pour na s'occuper na maladie à Séguin Mignon, biso soto yebi que ils avaient un accident et accident on a papa chéri dépensé bon plus de 60-70 000 $ pour na soin naie akendaki Inde pour se faire soigner. En tout cas malheureusement il n'a pas survécu, que son âme repose en paix. Non chez la bino ba vidéo o boyo ka Roger Nganda lobby bana ya quartier ba lobby mama ya bana ya Séguin Mignon à lobby. En tout cas toutes ces vidéos bolanda bana ya matete balobi Jidel yende azali source ya makambu oyo. L'orchestre wana eza 3 personnes. Na 3 personnes wana bango bayebi liwa Séguin Mignon. Alors ngana kolobate non chez la bino ba vidéo bino moko boyo ka makambu bazolo parce que vous savez ngana ela bino mingi ba image ela bino mingi ba preuve. Alors sans plus tarder to bandana na image ya liboso prophétie moko ya prophète Moïse alobaki eza sacrifice pona ye oyo komeli Séguin eza sacrifice. Oui, on peut dire que non, eza le mot eza mystique. Tout développons tout au long il y a émission oyo. OK? Alors sans plus tarder to landana ba vidéo on retient la bino nyonso et puis on se retrouve tout juste après pour commenter. Let's go. Mais quand naye ezaka moko ya sacrifice. Quand y a ndeko Séguin Mignon? Oui, ezaka ya sacrifice. Comment? Oui, ezaka ya sacrifice. Ah, okay. Ça dit va sacrifier. Comprendre? Sacrifier va simbise touche. Donc quand naye ezaka teke parce que soit to bimina on a spiritualité dans le normal comme ça, montu kebeti mais abukanite. Oh, misi sande katane. Est-ce que ça a un sens? Moutou kebeti yo bukanite mais misi se katane. Et katana ndenge. Bukana nan lokolo. Vome ba lo bande ki a bukani lokolo. Ba bukani na ndenga mabende misi se katane. C'est-à-dire yo bukanite. Mais misi se ki yo katane. Comprendre? C'est-à-dire tant on a mona ki ango, bon nous sommes quand même des prophètes. Tout ça bateau Zambe Kamia Salibiso Ngolo et directement j'avais vu c'était un esprit de sacrifice, c'est-à-dire les esprits moko abanda otambola nango depuis longtemps et puis moko abanda otambola nango depuis longtemps et bandi ko luka kokufela wapi. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, à tous les musiciens, à tous les stars, à tous les nani ko tchaka confiance na ba biloko no mususu te na kistar. Moi je me dis ça nous a critiqué négativement ba leader musuté même sous ceux qui ba patron musu ndeto yebili ndeto yoko na ba collègue na biso o ba travailler rapper ailleurs ndem sous Séguin le to beta masolo mususu
so na biso facture ya diamant oyo ya hôpital diamant ebimisi mpona opération ya Seguin ti akoma pena na makasi akoma koloba akoma kolia akoma komona makamutu na yebiso yango tu vas pas croire à tes oreilles. 70 000. Non, c'est moi. C'est moi. Donc, merci à Papa Chéri. Vraiment, à travers ces gazos-là, on ne travaille pas pour le beurre. Donc, et y a Moi, et y a Boutou, tant qu'il est vivant, on peut espérer. On peut espérer. Papa Chéri n'a pas calculé l'argent. À mon acquis santé, il y a mon salinae. Donc, il s'est dit, je veux m'investir corps et âme. Même si le ciel, il faut tout à terre pour ces gaz-là bien, je suis dans l'obligation de le faire. Et il a fait, il a prouvé aux yeux de tout le monde, sans appel, sans demander, sans causer l'appui à bateau. Ma propre force n'a pas bimisi paquet à foutre ma camion sur l'équipe bien. Et au final, bon de sortie de GC Bima qui papa chez habité Seguin, il faut qu'il sous contrôle Libanda. Donc na minito Segaza Libanda, Rolanda ba contrôle makamtuno entre parenthèses. Bon ba mirmire etambola ko batata la biso eza na ba internet o monango Seguin awosala inani akotambola souté akomotambola na nini na bakoka Seguin de azabongo entre famille na papa chéri bo kanezalité papa chéri abombi Seguin Segazo mona te na famille wa ba mirmire otambola na ba réseaux sociaux. Ça c'est dit n'importe quoi. L'homme de la rue non calcule pas. Non calcule pas totalement nous s'entendre de Konabiso. Azala bien c'était un souci pour nous. Papa Chéri a fait et il continue à faire ce qu'il peut. L'homme de la rue ça raconte n'importe quoi. Mbongo et Bimi on a so ba ebisa ki ata voilà l'homme de la rue. Papa le Seguin appelle les Camerounais concernant matanga ningi Seguin tiki biso. Bonsoir. Bonsoir Ndeko. Bonne santé. Ça va. Na 17h à 16h tous eu information Seguin a tiki biso. Mais information ezaki na possession na biso que Seguin qui n'est pas opéré. Après opération tous une nouvelle et puis tous une maman nouvelle il y a décès. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Bon, tout le monde savait que à Saladi accident à Saladi on devait se témoin je dirigeais chauffeur. Alors ce chauffeur serait resté du mini. C'est une des hommes et tout ces gars dans le corps petit diamant babundi mais et là il m'a tenu là on t'a moyen j'ai pas la président de Julien Piana que nous disons un grand merci à tout jamais d'elle Julien Piana alors que le par rapport à ça il tourne et le long il nous quitte aux alentours de 17h moins. Blaise est parti. À qui a eu une zone de moi, il y a eu un salaire mais tant que moi papa n'est pas naïe, les qui a papa naïe, cousin papa naïe propre. Ce qui lui a dit de Koumama. Oh, il y a celui qui m'a camé, tous ces pays ici-bas. Dans la maman militaire, on a arrivé à me pousser pour vous montrer que oh, ben ça lui moi on a naïe Seguin. Ce que vous avez dit, Koumama, mais ce qui est allé, il y a mouvement, ce n'est pas là. Merci beaucoup. Une dernière question, il s'avérait que vous avez des informations que Moutoumou Raza Sima, Yamakamu Seguin, est-ce que c'est vrai ou pas? Non, on a dit que nous avons dit qu'ils aiment tout ça, on n'a pas la paix, mais non, on a dit ça. Ma monde, il y a du corps, dans la lac, et comme dans le tomba, on a mon de l'Ozala. Et là, tu vas faire fan. Et Moutouana. Et oui, là, merci, Yann. Vous avez c'est Kayakanda, bon, Yakanda, on s'allume, tu vas gagner quoi? Qu'est-ce que tu vas gagner? Même si on va remplacer, on va la mailler, le voilà hier. C'est ça. On va l'enterrer, le voilà hier. On va la mettre, le voilà, le blesse, c'est bien. Et là, on a connaissance, il y a deux, on a lié, il y a salibé. Merci beaucoup, Papa. Merci. Nabino Seguin Tiki Biso, un mot pour
matang pour na vie na bino c'est gain auto tika bon veut et là comme lieu biso to toyebi yango déjà toyebi déjà que eza Jidel donc Jidel eloko luki musapesi ko che yebango matanga oyo à partir ya lelo nde va daye ti mikolo ba kunda ve yo matete ko yaka te donc pour ça le matete Jidel eloko ti yo sale fort olongango donc ti pe osu pena mutu a vie o chango pena na se ya pouvoir bino ki eza Jidel mais la bi information biso to membre famille information to bomba ngota to yebango déjà depuis le commencement de makamone bandaki l'année fait comme malokolo accueilli ba soin mais simbité le 17h les fatigues biso mais Jidel toujours la cao déjà bosana matete et puis matanga vie au meka koyate muso yeka matanga vie ko landa Jidel oza matete d'abord comme matete Jidel yo koya kutute to mona matango te ah oza matete o kangola sango ko d'abord ah Jidel koya kutute osana matete to bibino no keste o bo bisatu mele bozana bo bisatu to bibino Jidel ah la série continue mais boye bango esika bo che musapi bachara musapi wana te kolanda la bino tout merci beaucoup oh là là j'espère que bolandi bino moko ba vidéo nyonso nga na chili bino oh je sais que ça fait mal liwa eza hésité muto yoka pasi eza muto yo a mesani na muto wana nde akoyoka pasi soki omona na musika oui okoyoka pasi mais pasi oyo ba proche na ye to basi na ye to bana na ye to bandeko ne ba oyoka eza ndenge moko te mais ça fait mal et surtout que tout ça na fin de l'année bato nyonso bazo préparer ba fête et bato mosusu baza éprouvé comme moi aussi je suis éprouvé hein. Tellement Moussa, il faut qu'on ça, on n'a pas de choix. Tout ça, là, mon oncle et sa femme, bah, Koufaki. Semaine Oyokaka. Semaine, il y a les 15 ans. Moi, c'est à Koufi le 12, Mobali à Koufi les 15. Donc, je suis éprouvé. Matanga est en Congo. Que leurs âmes reposent en paix. Et ça, ne pas si liwa, Motobozala naye, Bomesala naye, au micro oyo on a parlé au micro Air Maurice la aventure donc c'est ça mutu bo mesana na ye bo liaka na ye bo partageaka na ye o mona mutu wana akufi kaka boye ça fait très mal et ça la passe liwa naturel eza nango liwa pe spirituel ezali liwa naturel bandeko ba maladie eza ba biloko belé. Et ça, là, que bato va se retrouver malade. Bon, que biso ba Congolais, on n'a pas toujours cette habitude-là. Il y a qu'à se faire soigner, il y a qu'à ça là ba checking. On n'a pas cette habitude-là. Mingi. Le baba on va faire des poto, mais na Congo, na biso mingi ça là bon. Ce qu'on occupe pas si au hôpital. Au cas malaria, ba on ça là examen malaria, ba ça les typhoïde, ba c'est esukiwana. Mais examen général, examen général na loba, examen ils a épelé à cause ya makila, ya libumu surtout basi, cause ça examen libumu, cause ça la botema, donc examen ils a épelé biso ça la kangoti. Mais il y a des maladies oyo efandaka na banzoto ya bato eza ba maladie eza cause ba maladie eza ebele. Mais tellement nous n'avons pas cette habitude là ko sala ba examen ko sala ka tozo na ngoto mo oza maladie moko e développer kayo après des années et kobima. On a maladie charnelle. Tous a appelé l'habitude bato eza attention moko benga kinga ki nutritionniste atinde la quand audio on na biso na bungisi yango abi faut que ça que fort kolia ka ba fruits ebele faut que ça que fort ko ba ka air nini ya kolia anytime il faut ko kenda ka ça ka checking air moko il faut ko fanda ozofanda aussi bien le côté ni télévision ni mémoire na il faut genre matin à 1 heure du temps au raisonner le côté makele était au fandi yo moko so réfléchir donc ba exercice ya ko ça la na vie eza tellement ebele.
Mais biso ce que on n'a pas le temps. Au moins on a la muki 5 heures, abimi, ayola la 23 heures, azan attend qu'on se reposer te, azan attend qu'on se faire soigner te, amelakama ebele te, ayanga ba fruit ebele te, surtout biso ba congolais mingi. Non ba biso ba congolais. Mingi ba mingi ba lera na ba fruit te. So ka li fruit par hasard, mais or avant de manger et après avoir mangé, il faut lire ne fils que fruit. Biloko wana siko biso ekipara biso te biso ka fufu forme nene pondu cuisse soso nini on lie pona yo mona ke non on lie bien or eza bien te il faut qu'on liaka ba fruit moi bitabe moi lilala moi fruit mo quelconque on lie aussi si accompagner il faut qu'on liaka biloko za ba vitamine tout ça eza ba exercice à kosala soko za na posa ko apprendre ngo ok, na ba YouTube, na ba espace belé, na ba plateforme belé, au looki comment, qu'est-ce qu'il faut manger pour être en bonne santé. Si on met na Google, bah obi monsieur le biloko kolia. Mais c'est ce que biloko na to ki paraté. Pour éviter ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Na Google, aza a repérer ça ce que tu cherches dans la vie. Mais c'est ce que biloko na ba recherche, to zara nangote. Biso ezaka soko fan de théâtre, tali film Nigeria, longwena oyo, kena oyo. Osilisi, o meli masango melo. Oh, ezana bato sous ba organisme na ba soko zo mela masanga plus tard, eko pesa kayo maladie, biso to yeba kana biso te. Komela ba cigarette wana, plus tard epesa ka maladie, biso biloko to yeba te. Donc, il faut se faire soigner. Il faut contrôler son alimentation, son organisme. De biso biloko wana mingi to sala kate yango faites l'effort. Ezala ngam na lo bana bino. Ezala bino bat bo Hollanda. To teke na santé na biso moko yo moko santé na yo moko. Faut faire attention. Hollande la santé na yo oliaka nini anytime faut kenda ka kosala ba check-up wana ba dans le cadre physique. C'est ça. Il faut yebaka ozana poids nini normalement poids na yo ezalaka combien soko mono matisi poids ko matisa poids ebele faut ça l'effort au diminuer moi alimentation na yo oleka biloko ya graisse ebele omelaka nini coca po ezala bato mosusu soka meli coca ebele suka nango ba gaz wana et provoquer maladie soko biloko na soko yebito obandoka enalinga coca mingi okubuli nalinga masango mingi okubuli ozoyeba te à la longue et ko créer maladie. Surtout na ba mboka mopaya o toza oyo bo hôpital ngo ko kende ba mo maladie mo ko imaginer te bandeko. Il faut qu'on se faire soigner, il faut toujours prier aussi. Moi j'ai une copine abane ko mona ba période ne ba cité aki hôpital ba ebisie ndenge zawana oza na ménopause obota lisusu te. Na âge on a coxi pas même 40 ans. Ana c'est à 40 ans. Ménopause, asa bana mibale. Habité, aoki stress. Ménopause, pas même 40 ans. Ne ba prière, ne soit ken hôpital moko ba Nigeria, ne ba Nigeria ba bisa ba bi o hôpital wa surtout hôpital ya mboko ya l'État. Ami ba biloko na bolanda ka bango te ba ko sali so crise moko ba biso ba bambio maladie mo faut ko boya. Il faut ko boya. Faut vraiment ko boya ba maladie na bango kintoki wana. Ka ceux qui ba on dirait ba zaka bandoki. So ba ebiso eloko wana soko olongoli yango to bien o boya yango te etika libongo. Ni soit au hôpital ba Nigeria ba traité azonga na normal o ménopause. De faut qu'on se faire soigner. Alors tout on a liwa il y a ndeko na biso Seguin akufi to moni ce qui s'est passé ezaki le mot spirituel. Ezaki le mot charnel te. Yango eloko so eza déjà travaillé dans le spirituel. Au mona mutu akoyi kaka mukeboye avimbi akoyaki avimbaki au mona kokoya wana ememi maladie bakena hôpital basala l'opération boyena boy o boyena boy bakate likolo o bakate liboko ezaki biloko mo c'était déjà démoniaque ezaki déjà bien préparé nga moi c'est oncle nanga yemta kofaki liboso après oncle nanga ekolanda oncle nanga belaki vraiment makasi biso to mona to bien ninga beli boy quand même on se rétablir a combien on se rétablir moi si nae a glissaki elle a glissé au moins neza o que to quand même maman koyi déjà o que to quand même o glisser na carreau o koyi o su choc et l'équipe dans mikolo
Mais on a qu'à choc wana et comment ça la passe. Ah mon akabo po likolo comme vimba. Baba dit ki sa bukoko pour te changer kate. Et loko sala makate. Nde ba yeko kende na hôpital. Na hôpital comment ba sa l'opération, biloko nyeso ba sala ki bazwa ki na ebite so ki tene ba cheli bende kande ba za ba cheli bende pour se rétablir. Ba cheli bende wana papa libende comment ça les passe à soko kate papa. Nde makina liwa. Si qu'on se nota là, na normal boy. Et nous que comme on a glissé. Et ça qui moussissa. Et ça là qui passe. Bon, bah médecin doit expliquer monsieur Magambo. So ça médecin kota tike langa commentaire tout tike langa audio. Parce que blog musu biso to kota to mon ngo spirituel or isa charnel. J'espère que na live on a chela kibino lobby il y a Seguin tout le monde qui bat bazo mata moto pe sa point de vue na ba docteur bazo baza corps médical je peux dire. Bazo pe sa point de vue na bango fimora le bakebi pourquoi nyonso bino ko misaka spirituel. So mutabeli mutu eza spirituel. Nyonso abeli liboko eza spirituel. Pourquoi tout boko misaka spirituel? Donc il faut se faire soigner, il faut checker, il faut éviter Mais au-delà de tout, moi je peux dire c'est le spirituel qui engendre le physique. Au cause à physiquement, aux a maladie, mais spirituellement, déjà, va préparer maladie, mon pour nayo, au fin du kaboué, hey! Au melika, koka boué, koka wana, ok, qui bombe à retardement, koka crée l'eau maladie dans d'autres. Or, moutou soit meli koka, azata na maladie dans d'autres côté. Moutou soit meli bière boué, azata maladie mon côté. Mais yo, er meli, oyoki malade oyoki nini wana komi ko bela bokono wana ememio na hôpital e komi o boy na boy asali boy asa ememio na liwa. Donc bato bazo ignorer le spirituel bande konanga ya basi mingi pour demander ki bande kwa basi mingi bande ko défendre na botika bino c'est ça comme malade maman il faut qu'on yeba le spirituel existe aka spirituel. Mutu muso ko bela ka mutu pasi bo mutu yo mona ka mutu ba ke ba peso hôpital docteur amoni mutu mais mutu wana esa mutu moko spirituel ba boa ke lié peut-être oui maladie naturelle ezalaka nango pe o sali ba course belé o fandi belé wana posa ya repos ba peso kismo e calme mutu pasi parce que eloko nyonso na nzoto eza na ba cause nango. Soko ki mutu parce que ça loko moko provoquer mutu pasi donc l'hôpital ba biso que non eza cause abobo na boy mais ya kindo occupé ezalaka oye komeli Seguin wana biso nyoso to monaki biso nyoso to moni ando sala ando diriger cousin na ye na mutuka ale pinda mutuka e matin na likolo e kati musisa e ko musisa ba opérer ba musu ba kati likolo boy na boy maman papa et l'autre ce qui est spirituel au kende boy au tout ani au monde au kende kaka soit aux lambaka na cuisine na pesa exemple moi amuke o lambaka na cuisine kolamba kaka ya kolamba bande kolamba kaka ya kolamba so excusez-moi ce sont les aléas du direct excusez-moi kolamba kaka ya kolamba boy o kata ka musapi boy kande za biso baso zo lambo zo kata boy o kata be kru fimo boy asa et salama ka boy quand ngeza o lamba o accélérer moko sur amikati amikati wana pota wana ya likolo ya liboko et créer l'infection liboko comme ko vimba te sonya ki bien te et comme tala liboko comme munene et comme o bakata lisapi pokaka abande ko lamba abande okata kade biso basi toza to sela mbeli pota ziu pota da batiki bachekisi liboko et comme liboko est infecté faut pas kata lisapi na si on te ko infecté misapi nyonso si ko bino boyem sans que non eza biloko moko ekoti infection yaya banduku ba pendi o même biloko mususu oui on peut dire que non c'est naturel biloko mususu tokolo ba c'est naturel mais biloko mususu yo moko otali ka obi que non biloko eza biloko molili yango nyonso yango na combat spirituel bayebisaka biso balobaka na bato nyonso o bazolanda bolandaka en ligne bandeko nanga ba papa ba mama bolandaka en ligne s'il vous plaît okota la théâtre film information émission otala ngota pendant 30 minutes des émissions nanga boy na sala nanga ba 30 quelques minutes
au lundi, mais prenez aussi le temps pour l'enseignement. Ngana zwaka temps au-delà de tout, toza bato mokili, to sala kama sumu, to sumu kaka. Maman, zwa au moins so landa enseignement, na ba témoignage à bato, au comprendre que au moins mokilo, c'est le spirituel qui domine tout. C'est le spirituel. Yo, tala neti sege mini, et le wana, kamutu ke mateli boy, bato musu babikana, bato musu to basala ba accident ya grave. Mais baza en vie. Mais tant que l'on et comme tiba bimisa bambongo plus de 70 000 $, papa chéri bimisi. Mais tant là les lots asa sont invités malgré bon ce n'est qu'endaki. Oui, on peut pas compter l'argent parce que asala belé pas papa chéri, wana zali vraiment wana zali mutune akati. Mais loko kaya muke memele liwa. Toki batu ba lobby na ba vidéo na chelibino non. Eza Gidel, eza sokinani, eza sokinani. Oui, mais loko peut pas ko boire kelo hein. Eza mutu musu soit sacrifié au yebate. Et quand la sacrifice au yeba pété, toi banzambe te poto yeba. Toki prophète Moïse a lobby, eza sacrifice. Maman, sacrifice wana. Ne loko kaya muke okay. Yango bandeko nanga photo senga nzambe. Kozaka sacrifice a mutute. Boyango, mobile no za sacrifice a mutute. Mwana na yo. Aza sacrifice a mutute. Moi si na yo. Yo moko nanu. Mutumura fandika bete, il faut sacrifier. Il faut refuser. Il faut qu'on boye, maman, il faut qu'on boya. Nani te jamais. Le bara nzambe, likolo nzamba salarate. Sauf le bara mutoana salanzambe, mais si nzamba salai a kokate. Parce que ça va tout musus mes amours, quand on a fin de l'année, mutumso a lingelo kabulo moni il faut na le kisaye. Il faut kende. On a têtu physiquement, mais spirituellement, on a têtu. Et on a tewana, ils ont accompagné na prière. C'est ça. C'est ça. L'autre monde a battu pour aller à mort subite. Mais moi, dans Nzambe, soit tu sambe là, Nzambe relax, soit dans la révélation. Que faites très attention, que l'eau mo est préparé pour nous. Que basala attention, l'eau mo boy, so sambelité le ko ne koma ezabongo. Yo mo na batu so l'autre qui notamment par exemple des années passées, soit ba PC prophétie mo boy a négligé ngo après quelque temps, il y a ma beka kande ko kisamara mingi, bon ba surtout prophétie. So ki ba pesio, il y a ma bende ko kisamara rapide, il y a bien et ko kisamara pas si, so sambeli peut-être. Mais Yamabe est kokisama facilement. Pourquoi? Parce que le diable a kolingate Yamabe Yamalamu et kokisama pour la vie. Alors ce gars mignon, il est parti. Oui, les gens peuvent dire que non, et ça sacrifice, que non, papa chéri, parce que c'est un artiste de notre pays et surtout que Azo préparé concerne un apoto barolobaka que non, et ça sacrifice. To éviter. Nzambende ayebaka mitema ya batu. Ce qui se passe, Nzambende ayebi biso to ba nani poto juger. Toko juger le lobo balekisi. Moto alekisi et ça problème na ena Nzambe. A osape éternalité. Sauf que sa mort naturelle, ok, c'est bonne chose que son âme repose en paix. Nzambe a décidé vina kende. Mais il y a d'autres choses ça liwa Nzambe te. Moto mususu a décidé que yo kende. Et ça moto mususu pe atambola kanena maladie na nzoto kala. Un kalika momoko ekoti pou ba maladie bimi. Ba tout ça va bongo hein. Ba muso pesa boyon faut ko senga Nzambe a protéger, a garder surtout en bonne santé. Pour santé, ce cause en bonne santé te au ça les côté. C'est très important dans notre vie. Ce cause en bonne santé te, tu ne feras absolument rien dans ta vie. Maramo leko kabo comme ça là, comme ça ekoleka. Au conseil les côté parce qu'on est en bonne santé. Il y a au-delà de tout ce que tu peux faire dans la vie. Quand tu te réveilles le matin, bande konanga, ba papa, ba maman, au sambel na mamuno nyonso. Kozangi sera sujet à bonne santé. Pour atteindre ndak so mobile no a obela, ozaleste. Ata mwana na yoto mwasi na yazo bela. Ube ba obele sa mutu mwana na famille, ozaleste. Malade isa mabe. So oza en bonne santé, oko sala ni. Donc ça ka bien. Oko za mpia mais en bonne santé. Ma moyen compliqué.
bato baola na nzela, bato baozanga eloko olia, mais baza en bonne santé. Balara peut-être na fulu, baliaka na fulu. Mais au moins na bien akufi ni pété. Même moto, taka ba sege mini bana ba mbongo na bango, baza na kombo na bango, mais Dieu a décidé autrement. Alors, merci beaucoup, je suis pratiquement à la fin. Liwa, il faut interpeller Biso bateau to tikali bandeko. Que anything can happen anytime. Le loko kufa, lobi mutu mususu ako kufa. Mais yo biso bateau tikali to zwa kamakasi. Ya cause la prudent dans tout ce que nous faisons physiquement nanu, il faut yeba komi batela. Oyeba santé na yo, oyeba kenonga organisme na elingara nini, il faut aller à mingi nini pour na en bonne santé spirituellement, il faut que ça me rapport na ngonza me protège moi que je sois en bonne santé. Pour ma maladie monsieur en ba flèche. Faut que boy rappelle liwa. Oui, liwa est naturel et koko mais il faut que boy ya liwa nga liwa na kokufa liwa mutu te. Nga so na kufi c'est que nzamba décider que na kufi te. Na kokufa te na kokunda te. Faut que boy ya kango. Alors, merci beaucoup. J'espère que Binonion Soboza branché Tina Souka. Un grand merci à vous, les amoureux de Bibi Choumoum officiel. Continuez de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Partagez, likez et commentez. Sans oublier la cloche de notification. Une fois que je vais poster une vidéo, vous serez avertis. Merci Nabino Batoyo. Bolinga ngai, bo partage la vidéo nangai. Et puis ça pe makasi ya rosa et la bino musala. Merci beaucoup en tout cas. Merci énormément à vous. Partagez massivement nos vidéos. Bisous et bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel. L'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.